Top 7, magazine politique ya Radio Top Congo FM, oyo ezongelaka basango ya motuya ya Poso Mobimba, elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu. Mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15, pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer, benga na 089 37 35 852. Top 7, politique ya RDC na Bozindo. Umu misano bandeko balandi tokutani biso na bino na suka ya poso ya mokolo ya lelo po ya magazine na bino ya suka ya poso nyonso Top 7 izali moko ya manaka ya Radio Top Congo FM o ezongelaka na Bozindo nyonso ya motuya o etambisaki biso poso mobimba. Bongo bandeko balandi lokola boyebi ya motuya ezali kolobama ezali ba initiative o ezali en cours pona kozongisa kimia na kati ya ekolo RDC boyebi eti uto ebandela mobu moye ba grande ville ba localité ezali ya maboko ya batomboki kasi na nzela ya diplomasi masolo mazali kosalema pe ba initiative ebandi kopusa na muke po ya koluka kimia kasi mutune za kotuna masali ekouta wapi na Doha na Washington na UA na pacte social topé wapi makanisi mazali kokoba kopesama bongo ya mibale botai kolanda lolenge kani ministre d'État en charge ya justice a annoncé ki lolenge kani bakambi ya sembo ya mapinga basilaki bongo kozwa makoki ya kokomela bureau ya Sénat eye ezali yoko esika ye mokambi ya ekolo ya Joseph Kabila azali sénateur à vie pour que bakoka ko lever topé kolongola makoki maye lokola sénateur po ete akoka kosambisama na ndenge afundami ete azali na sima ya AFC M23 po ya koluka kokoisa bokonzi ya Félix Tshisekedi pe koteka mboka ndenge balobaka haute trahison na kati ya mboka lolenge kani mibeko elobi pour que ba immunité ya mokambi ekolo ya kale kwa kolongwa parce que bolandaki maître Constant Mutamba lobi ete bakoluka kosambisa Kabila pas en sa qualité ancien chef d'État kasi lokola sénateur lolenge kani ekoyeko kabola parce que Kabila azali sénateur parce que azalaki mokambi ya mboka est-ce que démarche wana ezali malamu tote bongo likambo mosusu ezali bozongi ya mapinga ya ekolo Congo démocratique boyebete uto mboka Goma ezome na maboko ya batomboki ezalaki na mapinga ya samedi RC baotaki bikolo bapaya po ya kosonga ekolo RDC pe maboko mapinga ya FARDC bango baboyaki kokende komitika na maboko ya batomboki po ke bakwa kokota na molongo ya AFC M23 kasi bango bakendeki kozwa refuge to pe kobombama na ba quartiers généraux ya MONUSCO ezalaka na ville ya Goma na yango na sima ya masolo CICR yango nde esungaki kobima na bango na Goma pe kokatisa bango na mboka ezali penepene nde lobi bakomaki premier groupe komaki awa na ville province ya Kinshasa bayambimaki na mama Judith Suminwa première ministre pe ministre ya défense ndeko excellence Guy yende ayambaki bongo likambo mosusu pe ezali kokoba kolobama ya bambula ezali konoka makama bato baza kokufa bandako ezali kobukana ba inondation banzela eza kobeba embouteillage nini esengeli kosalema pour que solution définitive iko akozwama na kati ya mboka na biso na boyelelo na yambi epo ya mbala yambo utaya kangemaka pe azwaki bonsomi na le 1er mars ya mobumu etuzali na yango mwana mboka président ya parti politique et piste pour l'émergence P cofondateur il y a cadre de concertation des forces vives et sociales mwana mboka Setkikuni mbalanaye ya yambo aloba na média de manière physique même si à sala ba interview bipai na bipai mais na Congo ezali mbalanaye ya yambo akoka koloba na maimatali politique pe na yemoko tokoyoka yele po ya mbala ya yambo ya Top 7 Top Congo FM na pesi mbote mwana mboka Setkikuni mbote mingi mama Myriam bozongi bolamu na ba média parce que zaimbala yambo ba mona yo sur un plateau ya télé net YouTube pe sur un média awa mboka na biso po ya kolobela makamatali politique même si to tangaka yo mais mongongo na yo to yiki yango na noté to pesio matoni ndingo ndimi ko yano na mbela magazine Top 7 ya mokolo malelo. Oui, mbala ya yambo depuis na bimi prison le 1er mars effectivement. Et puis, émission à Souka na leka na radio, topé na télévision, ou bien na réseaux sociaux, les émissions tout ça la kana yo année passée.
le mois de juin 2024. Après lancement, il y a appel, il y a cadre de concertation de forces politiques et sociales. Il y a Kawato discutaka. Après, yango bon, ils allaient qui moussala beaucoup plus sur terrain. Natika suko le kana TVT tiba ko kangai le 2 septembre. Suite à Malobo loba na Lubumbashi. Suite à Maloba na loba ki na Lubumbashi discours to sala ki kuna. Mais ezaka rapport na discours wana te. Mais avant na zongela yango permettre nga d'abord na exprimer reconnaissance na ngai topé gratitude na ngai na bato nyonso ba soutenir ki ngai depuis arrestation na ngai. Bazali ebele, hein? Famille biologique nanga ezali na kati, cadre de concertation ezali na kati, opposition politique mobimba, na ba parti na yango nyonso ba soutenaki ngai mingi, quelques personnalités politiques ebele, misusu kutu bazali ba membre ya opposition te mais ba soutenaki ngai, bino ba panzisango surtout bino, soki arrestation nanga arbitraire et banaki partout au niveau national et international les alliés parce que bozwa ki yango à cœur bolobela ki yango mingi bopanza ki yango partout na remercier binope et puis na remercier mingi pe ba organisation en société civile ba mouvement citoyen pour yo bakitaki pe na balabala balobaki balekaki na ba chaîne de télévision pour na ko dénoncer o ekomela ki ngai. Ndengo yebi ndengo lobi pe bakangaki nga le 2 septembre pona discours oyo natenaki na ville ya Lubumbashi. Nabi ke tokozongela moke moi discours wana mais allait ka rapport na discours te bakangaki nga pe parce que cadre de concertation auto lancaki na ndeko Claudel Lubaya et salaki mosala ya makasi titokoma le 2 septembre wana. C'est-à-dire que to réunissaki quand même plusieurs partis politiques na ba organisation ya société civile na kati na biso to komaki ebele to le cas qui nombre ya 30 et puis to komaki na niveau to kutana na président ya Senko na kendaki Lubumbashi po to kutana président ya Senko to zalaki na kati ya ba politique bato aliboso yo cadre de concert oyo président ya Senko akutana na bango comme politicien. Après wana mokolo bakangenga ezale mokolo na kutanaki na président ya SSC Bokundowa. Activisme wana vision na tozalaki nango ya kosangisa opposition mobimba et déranger ki pouvoir makasi yango bakangaki ngai pona kokata elan wana parce que ezali stratégie ya pouvoir ya ko empêcher opposition à fonctionner. To bakangaki ngai pepo basilisa musala wana mais heureusement arrestation wana pe créé ki réaction na ngo. Lelo dynamique ekoy mosusu ngana Lubumbashi lobaki que le Congo va mal et tout le monde se lamente. Et lelo na bimi prison na Monique Congo eza na koma. Et c'est na 5 to kutana na bango baza siko sur terrain bazali ko sala mosala ya makasi. Opposition to linga ko sangisa lelo tozali komona que tozali na capacité ya koloba d'une seule voix ezali avancer moko ya makasi. Et donc voilà, arrestation na ngai ezalaki kaka te parce que natenaki discours ezalaki prétexte pona ko stopper pona ko intimider pona ko meka ko bangisa opposition ezali même technique même tactique ko bazali ko utiliser lelo malheureusement par le régime en place. OK, na maloba olobaki ete ndeko Tshisekedi azali problème akoko za la solution te yende problème il faut alongo. Est-ce que maloba na yo e bongwa ou bien azali ko maintenir yango? Maloba na ngai koki ko bongwa na te parce que biso ozalaki vraiment ba avant-gardiste tango to bandaki processus wana ya ko sangisa opposition na cadre na compte ya cadre de concertation. Tolobaki que makambo ezokende malamu te dérive dictatoriale ezali Tshisekedi azolinga changer constitution azolinga s'éterniser na pouvoir bakangi biso batuni biso bamituna na nyonso na ane apona nyo lobaki bo lobiki Tshisekedi alingo changer constitution lobaki yango wapi mais pendant que nazalaki arrêté tout le monde a qui Félix Tshisekedi amataki na podium atambolaki ba ville ebele pa lobaka lingo changer constitution ça veut dire que tozalaki na raison. Tolobaki que Congo ezokende mabe parce que mbongo ezali ko uta na province où produisaka une grande partie à richesse mboka eza redistribuer malamu te c'est-à-dire na Grand Katanga. Lelo soki otali situation ezali ko continuer tala situation ya Kinshasa lelo tala situation ba province nyonso
ezali kolakisa que misolo oyo ezali kokota na caisse ya l'État au lieu de servir intérêt général ezali ko servir ba intérêt particulier à quelques personnes. Soki lelo ata bitumba tokoki kobunda yango te ezali parce que armée ezalaki bien entretenu te, mandoki ya malamu esala esombamaki te, motivation ezalaki malamu te. Autant de problèmes oyo ezali kolakisa que na discours oyo biso totenaki kuna tozalaki na raison à 100%, ezalaki discours moko apprécié par la population. Yango wana pe dérangeaki bango, il fallait absolument faire taire cette kikuni, yango babwakaki nga na kati ya prison. Ok. Tolobela makambo etali sorti na yo obimi na prison à liberté conditionnelle, donc obimi mais ba longoli yo na likambo te parce que ezali liberté conditionnelle. Awa yo obimi oye okuti ete makambo etali sécurité et lisusu makasi insécurité, ba initiative ezali en cours, notamment Doha, Washington. Doha et Sima, il y avait d'abord EAC, SADC, Union africaine, après toyo komona Doha, après tomoni Washington. Pona yo oza ko juger ba démarche ya pouvoir en place ndeni sur le plan diplomatique pour que kimezo na kati ya mboka ozo soutenir démarche nini. Bon, Maman Marie, il faut comprendre d'abord que tozali na situation à conflit. Situation à conflit nyonso ezalaka na deux volets. Pour résoudre conflit, pour trouver solution na conflit nyonso, il faut aborder objectivement ba deux volets wana. Ezalaka volet à ba conséquences, na volet à ba cause profonde. Ba conséquences toyebi yango. Pour les conséquences affectera batu nyonso. Ba conséquences ezali lelo ba territoire ya mboka na biso ezali occupé, ezali conséquences, crise humanitaire ezali conséquences. Mais tout ça pe na volet ya ba cause profonde. Certainement ozoyoka terme wana eza kozonga mingi tangu tozali kolobela ba conflit oyo. Ba cause ezalaka ebele na kati ya conflit moko. Ba cause ezalaka tellement ebele que esengaka que tant que vous traiter ba cause wana mutu ako traiter ba cause wana auto bengi pe na lopoto médiateur, il faut bazala peut-être batu ebele ezanango tout à fait normal. Lelo na situation tozali gouvernement na biso yazali ko insister ka sur les conséquences. Argument na ezali mboka ezali occupé, crise humanitaire ezali, il faut aussi sa makambo wana. Opposition na bato nyonso bazali contre gouvernement bazali kolobela mingi ba cause. Balobela ba cause parce que ceux qui vont traiter ba cause profonde bokoki lelo ko trouver paix mais ko zala paix moko fragile, situation ko se répéter lisusu. Donc multiplicité ya ba médiation parce que médiation rôle nango ezali nini? Ezali siko ko concilier ba point de vue wana ba perspective wana. Yo yena ba conséquences au lobby ayo, o ya lobby ba cause na ye, bo trouver siko terrain d'entente. Rôle la médiation yango wana. Donc, ce qu'on a bien, médiation, ils allaient intervenir dans mon niveau mogoboy. Les lois Washington na Doha, ils allaient s'intéresser beaucoup plus. Washington, ils allaient problème entre RDC et Rwanda, ils allaient suka mingi wana. Doha, les lois, ils allaient intervenir pour résoudre le problème, ils allaient opposer RDC na opposition armée autobing AFC M23, ils allaient suka wana. Et puis médiation mususu SSC 5 ezali wana justement pour renouveler siko pacte social, c'est-à-dire que pour résoudre ba problème autozali nango à l'interne. Donc ça ba processus moko ba médiation moko o ezali complémentaire. C'est tout à fait normal. En réalité doka osukara na médiation moko. Nini? SSC 5 doka osukara wana. Mais soki le autre na ba médiation ebele ezali parce que partout ba médiation nyonso esika Tshisekedi azali kokende. A comme une impression que batu nyonso bazali ko accuser ko bimisaki ye mutazali na tort. Yango wana yazo kanisake en fuyant ces médiations là à retrouver ya malamu. Yende moto a multiplier ba médiation en réalité. A qui minute médiation nini o eza ko accuser? D'abord to bandaki na Luanda. Luanda ezalaki recommandation à la communauté internationale. Luanda est malamu te parce que Kagame a quitté le 15 décembre. Non. Absence ya Kagame wana ezalaki jour ya suka. Mais pour parler tango ebandaki etambolaki vraiment pas comme il le fallait. OK.
Félix Tshisekedi alingaki EACT. Pour naye EAC est en complicité avec le Rwanda. Finalement, l'Union africaine est alliée l'obité. Lokola, loin des opposés problèmes. Ndengo lobi wana na suka Kagame akenda kité peut-être pas soupçonné qui est loko. Lokwa EAC est allé poser problème. To fusionner yango, ba fusionner yango, mais simbi peka kate. Parce que selon ba source obiso tozanango, ba confidence obiso tozanango, la plupart des chefs d'État na niveau ya EAC na ya SADC, en tout cas majorité plus de 90%, bazali convaincu que problème ezali Félix Tshisekedi. Donc c'est tout à fait normal lié à qui mon processus nyonso wana. Ndaki kosuka sikoyo na place mususu o to bengi Doha. Na Doha kuna pe babandi masolo Washington aye, mais Doha na Washington est presque le même processus parce que Qatar a sous-traité par les États-Unis. Babandi masolo mais ça Tshisekedi nda azali kokima parce que azali à l'est. Problème, il y a ba cause profonde. Gouvernement ça zone ngolobela ngote pona nini. Parce que tant que vous allez traiter le problème à cause profonde, il faut qu'on identifie responsable ya makambo. Et tu sais que le roi a dit que responsabilité à makambo n'est commis et alliés, azolinga mingi teto aborder question. OK, tout est maintenant on dit que c'est qui compte. Problème implication tu sais que déjà na niveau nini na crise tozana parce que yenda za mokombia mboka ko déclencher un mouvement rebelle ou ko luka lisusu et troubler quinquennat na yi problème na yeza na niveau nini rébellion tout d'abord ezali réaction mécontentement il y a voilà. bateau so yebi que Corneille Nanga akenda rébellion pona ba mine pona carré minier na ye. Non, c'est plus complexe que c'est ça. Te ça likambo te ya ko réduire ngo kaka na likambo wana. Bon, problème, c'est que déjà wapi. T'es ton obélate, rébellion zali réaction. Place nous sur réaction zali et la question que moi action moko zala qui poser ou SPL ça qui va touter. Tous en d'accord sur point wana. OK. Félix Tshisekedi, est-ce que tangu azwaki mboka na 2019 RDC intégrité territoriale na zala ki mobimba to mobimbate. Ezalaki mobimba 2 345 410 km². Est-ce que Félix Tshisekedi tant azwaki mboka na 2019 tant après qui serment est-ce qu'alobaki te que après serment pour protéger constitution et intégrité territoriale de la République démocratique du Congo mobimba après qui serment wana mais na conduite na ye ya mboka tu es que constater que ba engagement ya azwaki d'abord en tant que président de la République a respecté qui a monté. C'est-à-dire que constitution le baki a ko protéger a telemaki pour na changer en na ba raison moko ezalaki ya ko telemate ezali problème à liboso. Deuxième problème ezali maponomi tozaki non en 2023 maponami wana ti le lobiso opposition tozali ko lobaki ezalaki maponamité ezalaki simulacre tout le monde a ba machine à voter bien banda ko bato ebele OK. Ce qui fait que les lots ceux qui ont taliba argument oyo AFC M23 azali ko exploiter ezali ba problème oyo Félix Tshisekedi yemoko a causé yangwana bango ba s'approprier nango pona koloba que voilà biso tozali ko bundisa Félix Tshisekedi pona tel dossier ngai setki kuna kangama ki pona nini na meka ko sala contestation démocratique na simba ki mandoki te na finga ki motote et ça rapona zali ko dénoncer mes gestions bazwinga bakanga de façon arbitraire ba séquestrer pendant 28 jours na ba service de renseignement et je ne suis pas le seul. Batou ebele pour les mêmes raisons bazali arrêté et puis séquestré dans le service de renseignement pour la liberté d'expression. Donc ceux qui ont réduit l'espace démocratique vous allez empêcher batou baloba ba user la liberté d'expression d'opinion na bango otiki couloir kaka na forme de contestation moko ezali forme de contestation brutale sika tokomi yango wana. Donc, pour vous, le président Tshisekedi demeure un danger comme vous l'avez dit juste après votre sortie dans la prison. Tshisekedi, c'est un problème pour plusieurs raisons. Parce que tu as la processus où les alliés kokende. Na ebisio que tu as d'un côté la conséquence, de l'autre côté tu as la cause. OK, la cause profonde. Et là, aliboso basalaka, ezalaka, to mekano ko neutraliser la conséquence. Ko neutraliser la conséquence, ezali ko sala par exemple cesser le feu. Bato basa basimba ki mando ki gouvernement na AFC basali cesser le feu. Biso po opposition non armée tozana ba revendication na biso.
AFC argument azali ko utiliser ezali ki mapono mesalama ki malamu te Félix Tshisekedi azali ko nyokola ba opposant Félix Tshisekedi alingi démocratie te Félix Tshisekedi boye. Mais pendant que ba effort ezali fourni pour neutraliser ba conséquences AFC a se retiré na Walikale atiki kobeta masasi et tout, qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Félix Tshisekedi azali ko sala perquisition na bandako ya ba opposant. Félix Tshisekedi azali kokanga kaka ba opposant mais allez vous voir ti kokanga malobi lobiawa Alain Bolodio azali convoqué na parquet to ebite pona nini. Félix Tshisekedi azali na régime na ezali ko nier le fait que bandeko na biso ya opposition ndeti ba Lubaya ba Katumbi ba Kabila bazali banda que bazali na exil. Ministre ya intérieur ota kolobango récemment awa régime Félix Tshisekedi azali ko boya ko pesa ba opposant ba passeport. Nous sommes allés à problème, nous allés à argument au AFC à koki kaka ko exploiter, azali ko exploiter parce que décrispation biso to sengaki, liberté biso to sengaki. Décrispation kasi yo zali bénéficiaire il y a des décrispations. Non, oyo et salami ngai nazala ki arrêté arbitrairement. C'est-à-dire que o basali wana ezali faveur te. Moi j'ai été arrêté arbitrairement. Droit. Non mais déjà vous allez ko accuser mutu que à commettre ben infraction de droit commun. Accusation na bango ezala ki yango wana. Na tenir discours moko oyo bango ba qualifié comme incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. Et ça ba accusation moko vide. Mais malgré ça bokangi mutu. Mutu na liboso ezali. Est-ce que pour na ba accusation ano ko kanga mutu na ba service de renseignement privé na ba droit na pendant 28 jours. Pour les infractions en droit commun, quoi convoquer na parquet ba yo kinga to sambi esili. Pour na nini na lekaki na ba service de renseignement. Okay. Deuxième chose, na banda ko landa cure moko particulier. Et cure moko particulière. Cure wana, il fallait na melakisi wana tous les jours pendant 2 ans. Anera kanyi ngai batunanga te so naza na condition moko na melakisi, ba pesanga kisi wana te, na sali 6 mois na melakisi wana te. État de santé na ngai est-ce que ba pensaki na yango? Soki na kufaka na prison kuna. OK. Si quand nous sommes allés ba problème Tshisekedi yemoko azali ko créer ba problème wana parce que pendant que les gens essayent de parler, cherchent à parler, bango bazali ko continuer. Il y a persécuter l'opposition et on a des arguments oyo d'ailleurs AFC azali ko se considérer comme une insurrection azali ko exploiter tous les jours. OK. Si ka ndeko set ki kundenge ni ko koloba que ba démarche nyonso mokambi mboka à s'engager pour l'instant tout chana no Doha na Washington ezali pour la survie ou bien pour na combattre la pouvoir na ezali pour na peuple to bazite mokambi mboka ko koluka kaka pour na maintien na ya pouvoir mais bolamu ya ba mboka to bazali ko kufa. Oui, parce que Tshisekedi a accueilli Doha na Washington non pas par réalisme mais par impuissance. C'est-à-dire que à perdre Bitumba, a commis tellement affaibli, nde akimi kuna dans l'espoir de trouver une solution. Accueilli kuna parce qu'il a cherché d'abord à s'inspirer na masolo ayoka qui États-Unis azali kobeta na Ukraine. Une très mauvaise lecture de la situation, sauf bien ça la parallélisme. Voilà le premier point. Deuxième point. Il faut comprendre pour nini États-Unis andimi pe kokota makamboyo. Parce que biso tozali komona des risques et si kanini comment est-ce que Félix Tshisekedi azali ko exposer mboka na biso. Faiblesse pour na mboka ndeti États-Unis, surtout sous régime à Trump. Parce que le régime à Trump est un régime moko ya ba suprémaciste et puis ya ba affairiste. Pour na bango faiblesse égale opportunité. Bamoni président moko faible et affaibli ayeli bango. Bango bazomona opportunité parce que ba comprendre déjà que Félix Tshisekedi soki a comité na Doha na Washington c'est parce que en Afrique ba mécanisme de résolution ba confiance ezali mais Félix Tshisekedi est tellement isolé que ndimi ko kende kuna. Voilà ezali point important. OK. Deuxième point. États-Unis na ba calcul na ye yazali komi lobela bon bango bazana besoin ya ba matière première oyo ba minéraux tozana ngo ezali rare quand même ko profiter bango alors bango batali ba lobi bon biso en réalité Félix Tshisekedi azali na ye faible contrat nyonso basignaka accord nyonso basignaka na ka ya faiblesse et profitera mingi investisseur wana ezana ngo connaissance bato nyonso ba yebi alors balingi ba signer na ye parce que pour na bango bazali ko signer na Félix Tshisekedi te bazali de ko signer na République démocratique du Congo.
Mais en d'autres termes, pour nous allez comment que Félix c'est que des alliés côté Kamboka parce que ceux qui ont qui na position il y a faiblesse bon on a impuissance aux alliés enclins il y a kondima biloko nyonso ba ko imposer et pas ya batouana et c'est ce qui se passe malheureusement parce que les lots c'est là information d'aujourd'hui 3 accords éco-signés kuna accord à liboso éco-signé entre RDC et Rwanda yo déjà qui un argument que Rwanda azali ko agresser ce qui argument na yo les lots ok, kuno vanda na mesa, yo vandi na gauche, Rwanda vandi na droite. C'est-à-dire que au légitimer Rwanda comme participant na accord et pour légitimer comme puissance régionale na kati ya Grand Lac Awa. Et c'est l'erreur moko ya monene. Deuxième accord azolinga signé entre RDC na États-Unis. Mais accord lingo signé na États-Unis wana. Ezali accord moko oyo États-Unis akoya asali mo ba investissement moko boye, mais États-Unis azali ko conditionner investissement na ye na accord mususu oyo ye États-Unis azo signé na Kigali oyo RDCP il faut à exécuter na Kigali, c'est-à-dire que exploitation ya ba richesse na ceux ko salama na région wana y compris ya ba parc et ko salama nzela moko na Rwanda, c'est-à-dire que discours ebandaki que Rwanda azali ko agresser biso mais discours ezali ko suka que biso tozali ko futa Rwanda parce que agresser ki biso yango nde ezali kobima bongo siko yebisanga eloko ni ya malamu ezali yango motuna na ngai ezalaki est-ce que pona bino est-ce que za ko confirmer que ba démarche oyo ezali pona mboka te me pona kobatela ebonga na ye mandat na ye soki ezalaki pona mboka Félix Tshisekedi alingaki a privilégier processus ya SSC5 parce que SSC5 ezali beaucoup plus large bato nyonso akende komona wana basango bamonaki bango déjà et puis ba na paquet moko ezali complet ezali ko résoudre ba problème nyonso ezwana ba solution to bengi donc ba démarche na ye ezali ko kende te pona bolamu mboka pona bolamu na ye moko oui parce que ye azali convaincu que soka a signé ba accord wana États-Unis ba américain ba royala ba militaire awa ba ya ko protéger pouvoir na ye o ezali défaillant pouvoir na ye ou bien mboka Congo te pona ko protéger pouvoir na ye pona ko protéger pouvoir na ye pona ko protéger mboka Congo te place ezali ko sala erreur yango wana justement parce que ba américain ba koya jamais ba militaire ko protéger RDC contre un pays comme le Rwanda au moni pays ndeti Rwanda sur le plan international eza parmi les rares pays tozaka na 3 pays au baleka na génocide na monde eza Arménie ezali Israël dans ba juif et puis ezali ba Tutsi na Rwanda. Déjà, sur le plan moral, éthique, armée, ndeti ya États-Unis et Kourou, ya tena ba militaire na mandoki, ba positionner en pour combattre Rwanda. Ezali naïveté. Deuxième chose, naïveté à Félix Tshisekedi, ezako se situer sous na point mususu ya mibale, ezali que même erreur wa salaka na EAC, yango nda olinga sa na Washington. Tant EAC yaka awa, ba troupa EAC ba kotaka. Tout le monde a fait Tshisekedi aleka na chaîne moko internationale était sous na top kona Christian Lusako na poto aloba que ba force à EAC bazali koya okomona bokomona biloko ba kosala M23 et souka ndenge ni ba chef de l'état ya EAC baloba clairement que biso to yaki obundisa M23 to ko bundisa AFCT sika ndeko set ki kuno monite ke ne olobi ba accord wana le fait pour le Rwanda ya kondima ko signer ezali victoire diplomatique parce que et mettre plan et à Rwanda à nu et là qui c'est effectivement Rwanda yoko signé parce que Adako c'est considéré comme pays agresseur et ça dit victoire pour la RDC. Non, pas du tout. Oui. Non. Et ayoko signé na qualité ni. Non. Comme pays agresseur ou pas? Non. Rwanda ba revendication à Rwanda est connue. Revendication à Rwanda ya liboso. Ça fait plus de 30 ans le bakar et lokomoko. FDLR, Basel, la République démocratique du Congo. Et moi, je pense à ma sécurité, je dois me défendre. Revendication n'est allée lelo. Ce que j'ai signé, c'est parce que certainement, dans l'accord Wana, bako luka ba solution pour neutraliser définitivement ba FDLR Wana. Car ba FDLR te, y compris ba milice au bazali ko se présenter comme ba milice au bazali anti-Rwanda. Rwanda a reçu un pays. Deuxième préoccupation à Rwanda, ezali makambu ya batuti na est. Parce que pour na Rwanda ba FDLR ezali ba Hutu ba intera moyo ba salaka génocide kuna bande ba kima awa, mais il y a quand même une population tuti au la République démocratique du Congo, c'est-à-dire oezabato bazali M23 zali ko porter ba revendication wana. Alors Rwanda alors ba rappelle que il faut protéger ba population wana.
parce que la population moko bazali en danger. Vulnérable. Okay. Voilà. Troisième chose, la considération économique peut ezali. Donc, Rwanda, en signant ces accords, non seulement à obtenir ma commanditration par FDLR Rwanda, mais à protection, il y a Batouti, où ezali, bien sûr, interdépendant de la revendication, il y a M23, mais aussi Rwanda à obtenir lever des sanctions, Oyo, et ça qui est contre pendant un processus qui a agression. Partout. Voilà, ils ont levé na kati ya bakor wana. OK. Ce qui est levé, Rwanda vous allez récompenser économiquement. Parce que azana ba infrastructure ezali beaucoup plus développée que RDC, puis bakor wana ezali ko prévoir que ba minerai ekobima awa ekoleka par Rwanda pour ekende na États-Unis na bamboka mususu. Siko ezali ko loba que Rwanda azali ko perdre nini. Au contraire, azali ko gagner. Yango biso to ko be yango ezali capitulation économique. Est-ce que vous allez continuer ko loba ete il faut Mokamiamboka démissionner avant 2028? Mais biso nyonso to lobby na kati ya opposition que problème ezali Félix Tshisekedi. OK. Yenda ezali problème parce que na kati ya crise nyonso tant ba cause profonde na kati ya conflit nyonso responsabilité individuelle ezalaka toujours. Et Félix Tshisekedi yenda ezali chef de l'État. Question ezali tokomi esika oyo ndengeni. Tokomi esika oyo parce que Félix Tshisekedi a organisé ma ponomia mabe. Tokomi esika oyo parce que Félix Tshisekedi a logé qui M23 santo eba a logé bango pona nini. Tokomi esika oyo parce que Félix Tshisekedi azali ko mépriser ko finga opposition mikolo nyonso. Tokomi esika oyo parce que Félix Tshisekedi pendant campagne alobaki ki ya ko marcher sur Rwanda a ko changer pouvoir à Kigali ezala ki menace na relation internationale une menace équivaut à une déclaration de guerre. Félix Tshisekedi a salaki yango. To komi na esika oyo parce que na kati ya mboka, tozali na impression que tribalisme, népotisme, division, ezali méthode de gestion ya pouvoir oyo. Ezali responsabilité ya nani finalement. Ezali responsabilité ya moto moko ezali président de la République. Problème c'est ezali ko se situer wana. Yango to lobi ke yenda ezali problème. Pour na ko sa problème oyo, il faut qu'on se débarrasser na moto ezali ko considérer comme problème. OK. Joseph Kabila, levé à immunité et Sengami, yolobi était, ils allaient dérive dictatoriale et kosale mabongote. Alors que, justice et lobby, que, s'il ko kangisa bilembo, preuve, ou ils la qui c'est effectivement que Kabila nde, azali, mokambi, yende azali na sima, azotindi kakaka M23, nanzela, yananga AFC. Au télémédia yango ponani. Non, je crois qu'il faut tous aller quand même, de bonne foi tant que tozali kolobela makambo susu tozonga pe bato nga naza membre ya PPRDT nazali moto ya FCCT mais on doit quand même reconnaître que na 2019 tango Joseph Kabila apesaki Tshisekedi bokonzi oyo apesaki bien après élection en 2019 te apesaki parce que bato nyonso bazalaki impliqué. Moi j'étais candidat président en 2018 au dénonçaka yango lelo bato nyonso bazalaki impliqué na ba élection na balobi que Félix Tshisekedi a gagné raté. C'est ça la vérité, on peut pas changer ça. Tango azwaki yango apesaki yango de bonne foi, c'est-à-dire que Joseph Kabila a préparé un plan moko B à ma BT contre Félix Tshisekedi. Azaki une intention mourir à ma BT contre Félix Tshisekedi. Pour preuve, tant que Félix Tshisekedi a décidé qu'on renversait majorité ezalaki à Joseph Kabila. Est-ce que mon qui trouble salama ki na kati ya mboko yo na armée, na police, masasi betaki non. Joseph Kabila la seule chose à ça là ezalaki koleka na devant ba membre ya regroupement na ya parti politique na pas lo ba que ngana Félix Tshisekedi toyo kanité parce que Félix Tshisekedi a violé constitution. Alongwe na epe awa akei na Afrique du Sud ko sala ba étude na ye. Alors, c'est sur base de quoi lelo bango balamuki pour baloba que Joseph Kabila oye moko pe na ba interview na ye asengi Félix Tshisekedi a présenté ba preuve et comme ndenge koloba que ye moto azali instigateur ya makambo wana. Ezali kaka mauvaise foi. Parce que so rotali lolenge bakangela kangai. So rotali lolenge bakangela ki Mike Mukeba. So sa rotali lolenge ba okangela ba opposant nyonso na ba accusation nyonso bazali ko tshana mokongo na bango. Ezali kaka ba même accusation o eza na mutu na makolo tende bazali ko sala Joseph Kabila lelo. Et lors bazali ko senga ezali preuve. PPRD ezali suspendu pour ba yoka ki que Joseph Kabila azali na Goma.
est-ce que bazana tana preuve mo yo so moni preuve atango mo pandisa kasi sembo elobi ete bapreuve ezali na justice militaire oyo basengi liver baimmunité non na sénat preuve ata moko te ezali oza sûr que preuve eza te preuve ata moko te ezali malheureusement soki preuve ezalaka balingi babimisa dia bapreuve wana mais baréalise kaka ke basali mwa bourde moko boye baleki kokende na bozoba na bango ntina suka ezali droit na bango parce que bon eza quand même régime moko oyo et se distinguera na makambo mayele mingi te, ça c'est tout à fait normal, mais et là on a baki na ebandeli nazali ko maintenir yango faut tout ça là très attention parce que et là on tozali ko luka ezali ko résoudre ba problème oyo tozana yango sikoyo résolution ba problème wana ezali ko senga que to se distancer biso nyonso na makambo ezali ko diviser ba congolais et procédure au balancer ezali division. Joseph Kabila okoki koloba que Joseph Kabila voilà ba accusé et tout mais pour ani ba kende na faire Moïse Katumbi ko ça la perquisition c'est quoi la raison il pas kende ki Goma imaginairement il pas benga ki nanga et raison nini sali que ba kende ko perquisitionner nini na bango mais ndeko set ki koni soki au base vraiment que soit justice ezaki na ba preuve te où ezali ko tia au banc des accusés de ko Kabila balingaki basenga na Sénat lever ba immunité na ye. Maman Myriam ngana opeso exemple moko personnel ngatong bakanyi ngai balobi ke bakangaki ngai parce que natenaki discours tant na komi kuna bakomi ko fouiller batala soki na solaka na AFC M23 c'est-à-dire que bakangaki nga po ba fabriquer ba infraction po ba juger nga pour trahison c'est ce qu'ils ont fait. Ok. Sikawa pona yo démarche yango moni ndenge parce que ba kaboli qualité ya ancien président na sénateur à vie parce que ministre de la justice alobi ba kolandela Kabila pas comme ancien chef d'état mais comme sénateur à vie. Non nga wuto kota na débat wana te parce que bon kokota na débat na ezali un peu ko légitimer buzoba o bango azali ko sala. Malheureusement on a kota na débat wana te parce que ça lokola nazali komi kiti c'est un peu intellectuellement mais tout ce que je peux dire est que gouvernement OES à la ministre de la justice et à la président de la République bazali ko se comporter un peu omoni soki moi nazali konguluma et que akei akangami na sima moi abandi kolela abandi kotindika moi ezo bouger tant azako lela wana ye akomeka koyebisa bato que faute ezali armoire makobosa na ke ye moko nguluma ki akendaki na sima armoire wana bango bazali ko fonctionner bongo ba problème nous toza nango ezaki créé par Félix Tshisekedi aujourd'hui c'est lui qui se victimise ministre de la justice oyo azali ko sala makambo nyonso ye pas azali champion na victimisation abandaka makambo boye après okoyoka semaine otokobanda akolobaki o voilà Kabila lingo bomangai Kabila Lignon empoisonné ngai, balinko attaqué nga. C'est toujours lui qui avait dit que il y avait eu combien de coups d'État ratés contre le chef de l'État. C'est un ministre wana. Donc c'est-à-dire que bazana ba on a eloko mon côté. Mais bazali ko meka et puis ko kota na ba débat wana ezali vraiment ko kota na ba jeune na bango. Ezali ridicule, ezali bozoba au fait. Ezali bozoba. Merci lelo bomoni ba militaire au bazalaki contenu bazalaki gardé na ba installation ya Monisco ba bimi na aide ya CICR ba yambemi na ministre wa Yambupe ministre ya défense ponayo selon ba makanisi pe maloba ya bakambi bazali ko betela bango maboko ko pesa bango longoya parce que ba bundaki pendant 4 jours alors que ba officier monsieur ba kimaki et puis ba boy ko kende ko mitika na FCM 23 ti lelo bazalaki cantonné nde ba yo obtenir sorti na baron na ville ya Goma. Mais motuna ezali exactement. Motuna ezali boy pona yo ba militaire wana ba koki ko za lokumu ya mboka topete na ndenge batika keke Goma ikoya na maboka batomboki. Non mais bitumba oyo depuis bandaki tina esika tokomi boye malheureusement ezali kaka humiliation pour na RDC ezali pe humiliation pour na armée. En réalité armée ezali ko bundate au fait bazali motivé à ko bundate population ezali ko résister te hein
Ce qui armé bundi to moins population est résistaka. Ne wazalendo baza ko soutenir armée yo oza pour wazalendo te. Non. Okoye ko substituer non. Mais gouvernement ezali ko à chaque fois il remercie ka armée na wazalendo. Débat ba wazalendo za débat moko biso ba intellectuel to ko sala te. Okoye ko zwa civilité opesa ye mandoki pour qu'il ne protéger mboka ezali musala na été. Militaire ndazalaka formé pour nous protéger contre la menace extérieure. Rôle ya militaire ya ngwana. Rôle ya civil ya ngwana. Tataku tu police akenda ko bunda na frontière te pour contre agression étrangère. Non, eza rôle pa ya police te. C'est-à-dire que mutu fa sala musala na ye. Ponga na lobaka à tout moment que protection mboka ezalaka forme ro collectif. Mutu na mutu fa jouer rôle na ye. Yo mopanzi sango za wana pona ko loba vérité, ne makambo ezali ko kende justice azana pona sala musala na ye, même ba médecin bazana mo rôle na bango ya rejouer. Donc le bateau soit civil au tinda qui ndekobunda contre bateau bino bozali ko loba que ba Rwanda batinda miawa selon le gouvernement bazali 4000 wana olo ba lobby AFC baza plus de 4000 parce que AFC na ba 4000 troupes rwandaises wana oye ko mélanger bangote entre-temps ozali ko loba que biso tozali armé à 160 000 personnes ozwa obakise susu ba civil mo bakende ko bunda mais wana ekomi na évité comment décrire ça. Donc ngama ba wazalendo jamais na ko kumisa bango, jamais na ko sa l'éloge na bango. Mais ça ba patriote est-ce non, que non bazali bomba retardement pour na mboka na biso. Ozwi civil OPCE mandoki azali formé te aki abeti masasi yango omonaka que chaque fois que ba repli et sala maka place nous AFC M23 azwaka ba wazalendo basala ka ba dégâts. Et soukaka na baba kota kana bandako abatu basala ka ba pillage basala ka ba vol à main armée ezali danger pour na mboka biso na bino bapanzi sango 4e pouvoir to eko vanda toto beta masolo a wazalendo non te parce que gouvernement a pesa ka bango longo ya chaque fois na communication et puis okoyoka ke ba wazalendo ba repousser attaque ba wazalendo ba récupérer ville village ou bien localité mais ezali quand même ba effort ya ko encourager parce que ba la kisi boy congolais qui patriotisme na bango face à l'agression extérieure. Non, on a patriotisme te. O ba wazalendo bazo sala pour na état na biso ezali d'abord anomalie. Ezali patriotisme te. On a débat sur patriotisme ezo kende dans tous les sens. Nous avons comment on a bazali ko lobela yango à gauche à droite. Ba dozo comprendre même pas ça veut dire quoi le patriotisme. Patriotisme yango wana te. Soko zui mandoki opesi yango na civil azali formé te pour défendre mboka et commis anarchie. OK. Et ça patriotisme te. OK. Sika ba militaire ba zongi, il faut mboka ebetela bango maboko to pe bango pe basambisama parce que baza ba oyo babundaki pendant que ba généraux bakatisaki et puis baboyaki ko kende pa ya bangona. De fait, il y a armée. Ezali échec, il y a gouvernement, il y a gestion, il y a Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a lobaki yemoko tango azwaki ki bokonzi que nous avons une très bonne armée structurée et formée. Les lots qui armés et comme une situation ils lelo, ba militaire bon bazaï ko se plaindre que tribalisme peut écouter une armée, bazaï ko se plaindre que ba munitions, ba mandoki, ba salaire na bango ezali malamote, ba problème bazana yango wana. C'est-à-dire que tozamboka moko tozali humilié. Tozana ngonga te oyo il faut to sala ba monument non. Biso loko to lingi ezali makambo oyo esila comme ça to restructurer armée na biso ezonga na ba capacité na yango o ezalaki na yango avant Félix Tshisekedi azwa bokondi. Au fait to améliorer yango parce que la même armée là avait défait le M23 na 2012-2013. Donc pour na yo awande Félix Tshisekedi a constitué son na libulu koleka o tozalaki kala. Mais tozana libulu moko yo ezaya 1994 mètres de profondeur libulu ya makasi Félix Tshisekedi ba yebi que tozana libulu yangano moni azali mais ala kaki olanda ki era ya mbaki président ya Guinée alobi ete kime kozonga makambo nyoso to kobosa na yango alobaki yango peton ba troupe EAC bayaki na Congo que kime kozonga makambo nyoso ekosila eza naïveté olinto benga ngonini ezali naïveté. Makambo etali bambula po ya kosukisa badegeza kosalema bambouteillage ko se déplacer comme problème à chaque pluie il y a des dégâts nangambo ya opposition bien en tant que moko kate ba leader ya opposition problème eza wapi pe solution ko kozama wapi. Non mais Kinshasa ezali ville il y a plus de 15 millions d'habitants. Eza ville moko ya monene
mais ndenge totongeli yango na besika totongeli yango ils ont permettre 15 millions d'habitants wana ba vivre te na ndenge elongo bani. Mbula ezali phénomène moko ya sikate, c'est-à-dire que toza na zone moko oyo ba précipitation be ba mbula ebetaka na yango ebele wana toyebi yango depuis kala. Alors ba précaution nini oyo gouvernement ya sika en 7 ans azwaki pour que ba inondation na ba érosion na salamate ezali mitunu photo mituna lelo, parce que priorité à liboso ezalaki to sala ezalaki ko élargir d'abord ville, parce que place vous allez vendre biso ezali suffisant pour 15 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il fallait tous avoir infrastructure adaptée oyo ekosala que bato bakoki kovanda na bisika nyonso balingi na kati ya ville ya Kinshasa oyo je rappelle esukiti na mbaka na kuna, c'est-à-dire que 80% 90% ya capitale Kinshasa ezali inhabité. Mais tout ça les logo tête to tongi et logo tête to tche énergie tête to sali logo tête l'autre zali kolela. C'est tout à fait normal parce que les lots se basent ko construire anarchiquement les lots. L'État ça la rana tant batongaka. L'État m'tapé sa kabango ba certificat d'enregistrement wana. Ba tu basali tellement entassé que le quoi la ba dirigeant na biso vi na bango maison na ngona étranger et que bana na bango moko bazana ba nationalité étrangère bazali ko tala ba vrai problème au tozana yango te. Yango ezali ko sala que 7 ans o eleki na vide kaka boye ba problème est comme ko rattraper biso et nous allons vivre encore pire. Heureusement elanga ezali ko ya mais mo mona ke elanga ko ya ba ko sala pe sous ce loka malonga te, parce que tala elo situation en embouteillage aujourd'hui na Kinshasa c'est comme impossible ko sala 2 courses d'affilée, course moko journée ekufi 4 heures du temps 5 heures du temps na nzela bana bazali ko kende kelasi mwana abimi classe na 12 heures azo komanda ku 19 heures le bifo la muka 6 heures pour kende classe. Nous sommes allés à torture, ils allaient à anomalie au gouvernement pour gérer. Ni le beaucoup c'est le ministère il y a transport, na makambo itali déplacement, il y a baimbo ko ekomi na koko so makasi peza mikolomi, parce que tout le monde a ba sens ba circulation alternée ou pesegma ba résultat au koko senga nini peza. Na za loro senga ministre transporter, na senga nini. Parce que non tant bazwa ki pouvoir obaki na projet na bango a exécuter projet ya yela ki yeba no maki ministre transport pour nani a présenter Félix Tshisekedi projet moroté pour résoudre ba problème ya secteur voilà a réguler musala na il a perdu beaucoup plus de temps à aller prêcher la haine contre l'opposition et contre quelques individus au lieu à ça la musala na aleka ki na top Congo awala ki sa biso ba photo pona koloba ke ba embouteillage za la partout dans le monde ça la ki comparaison moko inutile et déplacé yo linga na sa ministre transport nini exactement kasuzali moimbo ko yo pena ngai tuza ko souffrir na kati ya nazali moimbo kamena bundaki pe na ba élection 2023 po bato oyo bazala esika bazalite bayiba ki ba élection wana basala mosala to mona soki bazana eloko ya kosala te biso zali ko bunda ba kende to remplacer bango poto sala mosala parce que biso to zali na projet na biso ba projet na biso pe zali partout na ba internet ko mona yango so lingo mona projet na biso pour na transport boko kende bomoni yango menga na za eloko ya ministre ya transport tenga na ebiselo oni atelier zate ka opesa na za atelier opesa ete na za atelier opesa ete. OK to komi ko kende pe na suka ndeko set kikuni 7e année ya pouvoir nini ya malamu oyo koyi ko betela Félix Tshisekedi Maboko mokabi mboka oyo akoyi ko continuer nango kino ko sisa mandat na 2028. D'abord biso na ngonga oyo tozali ko senga mingi démission ya Félix Tshisekedi parce que tozali ko considérer que ba secteur presque nyonso ezali échec. Te ya malamu Zenga na silisa. OK. Tant vous allez koloba 2028 wana ezali mosika. Deuxième chose, donc avant 2028 qui na ba élection ya 2023. Na tikala ko reconnaître jamais Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo, président élu de la République démocratique du Congo. Pour na ngai esika na zali ko occuper ango arbitrairement. C'est-à-dire que na koyi ko répondre la motuna na yo wana te pona lobelo ni ya malamu asali parce que soki asala kabiloko ya malamu ngana tenir discours na Lubumbashi te que le Congo va mal parce que le Congo va mal. Côté au Congo continuer sur le plan Boé qui m'a plan Boé. Non. En tout cas 99% ya mabe za tellement ebelé ko lobela malamu na ebité malamu ni to lobela en ce moment.
mais so za na malamu lobby pesa exemple ngana tuni mutuna ngana pesa exemple te ngana tuni mutuna non ngai en tout cas na fouiller na mutuna ngai nazali komona malamu te eloko asali peut-être malamu mingi koleka ezali kaka kodiviser bacongolais na kofinga baopposant wana asala yango malamu kodefie baopposant wana asala yango malamu komépriser baopposant wana asala yango malamu eloko asalaka malamu mosusu ezali korespecte te baengagement oyo ye azwaka wana mpe asala yango malamu ayebi mpenza kosala yango eloko mosusu azosala malamu ezali kohumilie république démocratique du congo na mokili mobimba eloko mosusu azoluka kosala malamu ezali kokende koteka mboka esika azali kokende na Washington wana parce qu'il a été incapable de protéger intégrité territoriale ya mboka na biso. Ok, tokomi na suka peut-être ozalaki na likamba koloba olobi te liloba yayo ya suka na monso tolobi. Bon, liloba suka ezali que opposition à côté déjà na ordre de bataille. Mais opposition paix pardon bo sangani na muto azali accusé kozala rebelle. Est-ce que wana ezali non aza accusé kozala rebelle mais Félix Tshisekedi na Doha na Washington aza kosola na banani Félix Tshisekedi na Doha azali kosola na banani wana eza cadre mususu mais awa bino bokokaki te kozela nano procédure wana esila po botala soki akozala coupable ou pas au lieu quoi non ngana affirmer te que non na affirmer te que mutu oyo lobi wana azali rebelle na sali affirmation wana te na tuni okaka motuna Félix Tshisekedi azali kosola na banani et puis rébellion elakisi nini rébellion elakisi ke bato bazali mécontent na gestion ya mboka batelemi bazali kobundisa régime parce que ba contestation pacifique nyonso na mboka ekomi impossible. Ok, liloba suka opposition ekoti na ordre de bataille. Cela veut dire que Tshisekedi a constaté que makambo azolinga sa na Washington na Doha ekoleka kaka boye na pete nyonso sans que opposition azali ko représenter 90% de la population azana ilobane ya koloba. Déjà stratégie na biso ya liboso ezalaki ko se positionner par rapport à makambo ezosalama na Washington na Doha to se positionner au moni succession à ba déclaration ou euti na ba horizon nyonso ba politique ba lobby société civile et lobby ba to nyonso ba lobby. Deuxième stratégie nationale médiatique. Donc envahir les médias nationaux et internationaux pour dénoncer makambo ezali ko salama. Troisième stratégie nabiso ezali to envahir ba ambassade nyonso y compris les États-Unis wana. Na ba memorandum na maloba pour expliquer bango que erreur aux États-Unis à salaki na Moyen-Orient ko kanisa ki akoki ko acheter paix en soutenant les dirigeants faibles. Ndeka resimbate na Afghanistan, ndeka resimbate na Libye, a pe ko simbate. Ezali erreur moko monumentale to kotika ngo esalamate. Wana États-Unis faut ayeba yango, Qatar pe faut ayeba yango. Et quatrième stratégie to kosuka wana ezali mobilisation populaire. Parce que les loba solution de sekela ezali ko luka wana akanisa ke ba ya ko protéger ata signé accord wana lelo. Soki bato signé na bango accord balobi que voilà biso tolingi sous menace na frontière na biso te et que Félix Tshisekedi lobby a signé ba accord biso population opposition tozali content na ba accord wana te toko kitana ba balabala pona ko dénoncer solo kisina ba balabala Tshisekedi na ba méthode na d'ailleurs pour nous réprimer atinda ka ba soda ba yobeta masasi so masasi ebeti même voisin nous signé ba accord se sentir sous menacé parce que mobilisation ça la magana Kinshasa te ko sala ma partout. Alors biso to kotika makambo yo ekende boyete Félix Tshisekedi ya koteka mboka te mboka ezali ya yete ezali butin na yete ezali mboka na biso nyonso akoye kozwa décision ye moko te ya kokende kokabela États-Unis pays na biso et puis ko sacrifier ba génération nyonso ça veut dire bana na biso ba koko na biso na bana ba koko na biso parce que ye alingi asala 2 ans, 3 ans à pouvoir, ou bien ceux qui 5 ans à pouvoir. On a vraiment écosimba tamokete. Ya solo bandeko balandi on dit ceux qui si manaka magazine top 7 mokolo malelo na lukondoli tena mbaki président ya parti politique et piste pour l'émergence pe cofondateur du cadre de concertation des forces politiques et sociales président Seth Kikuni moi opposition ya kati ya mboka na biso na ene tolobela ki manso matambisa ki biso poso mobimba pe moi moke ndenge nini ya kangemaki
politique awa nde tokangi manaka ya magazine top 7 ya mokolo mwa lelo nasungamaki na Jacques Nzinga pe grâce lema na nzela ya masini YouTube na Patrick Mungongo boko bakolanda biso kokoma na page Facebook top 7 top Congo FM post ezali koyandi tokutana na moi politique mosusu kimya boboto omboka bino. Top 7 magazine politique ya radio Top Congo FM oyo ezongelaka basango ya motuya ya poso mobimba elongo na acteur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Boketchou. Mikolo nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15 pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer Benga na 089 37 35 852. Top 7 politique ya RDC na Bozindo.